Allô, voilà, bonjour et bonsoir. Bienvenue sur notre chaîne Boulot Coco officielle, la chaîne d'actualité. Chaîne de Rabino, nouvelles, information en temps réel. En tout cas, abonnez-vous massivement, partagez notre vidéo et likez. N'oubliez pas de partager, de commenter. En tout cas, un grand merci na baba Kouknyo, c'est un monde entier. Merci na batutu au Bolinga Rabiso. Merci na batutu au Porta Rabiso na cœur. En tout cas, merci na bino boza et belé partout dans le monde au Bolinga Rabiso. Vraiment. Nzamba pambola bino, nzamba mona bino, nzamba zalana bino. Tolingi bino ya trop paya mingi. Bandero Bolingara Dorcas Boloko Koleza Bakouk du monde entier. Merci à Sam Kouk nécessaire. Merci à Eume Koukou. Merci encore une fois de plus. Na Mama Zozona 1 de l'impératrice la Bissal. Na Rebisi na Babakouk Nyonso. To soutenir Miss Lolo. Azana Momo Ezali a passé. Bandekobo Bengaye, Bokomelaye. Ba soutien Nabino moralement, financièrement, physiquement. Eurosa la bongo bien. Talaka Razali Moko Nabiso ya Babakouk. Babakouk Nyonso, ba communicateur. Et le communicatrice, en tout cas, de soutenir Miss Lolo et Rossa la bongo bien. Voilà. Merci. Bandero Nangai, Lelo n'est pour analyser. On a affaire à analyser parce que j'aime pas dire analyser parce que je ne suis pas analyste en fait. J'en parlais, hein. Voilà. J'aime Nalinakoya Kopé ça va point de vue nanga. Comprendre non, on appelle ça va point de vue nanga. Et on m'a dit pour analyser te. Kopé ça va point de vue nanga. Par rapport à ce qui s'est passé dans le moment où il y a Gabi, a commis combattu, il y a Gabi a commis un problème sérieux, tout le comédien au bazar en Europe, le comédien au bazar diaspora, et belé babalu keliye ko fingaye alina koloba mingi patatu patata et kendaki ezongaki en tout cas naye koloba par rapport ya figé wana. Bandero bozo landangai. Ça fait trop mal, Herba Toutou, beaucoup pour qualifier le lot Gabriel Ndoki. Et ça l'a pas fini dans mon thème. Vraiment, ça fait trop mal. Herba beaucoup pour Kangamouni, on a vu nos comédiens Ndoki. Et ça l'a bien fait. Batou le rôle Gabriel, comment on est boyé? Baba Jara Bato Balobaka Mingi. Mais terme sous, peut-être trompé. Oh, on a yebi. Peut-être qu'elle est incapable. Il y a Roboma Moututu, il y a Moutelo Romoko Moutoua Koufa. Tu as vu que dans le monde, il y a des artistes comme ça. Il y a des artistes en tout cas, on a neutre. Tu as vu que dans le monde, il y a des artistes comme ça. Bambas, Petala, Ekenda, Kampé, c'est pas malade, des belébé. Excusez. Bakebe, comme tout dans la question, dans le Baranabino, si Sifalo, quoi, c'est décidé à Rotika, Tia Bali. Bon, si Fabali, il y a des gens comme on a les balles dans les réseaux sociaux. Bon, tu vois comment on a dit la Sifalo, quoi, ils allaient diffuser dans les réseaux sociaux. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle s'est décidée de ne plus être dans le milieu d'artistes et comédiens, ni dans les réseaux sociaux. Il y a regardé Bande Naye par rapport à il y a Monaki. Moi, ça va tout. Elle a risqué la mort. Liwa Boye. Tu l'as j'aime s'il vous plaît, non, faire comprendre Bino par rapport à Nenga Lobo. Elle s'est décidée de ne plus jouer dans le théâtre. Il y a Rosalie Soussou, Ténaka, tu es milieu à théâtre. Abimali Banda, il y a théâtre. À ça, la vie n'a pas ailleurs. Pepe Mouma, on peut dire, pourquoi il peut rien assumer. Aboui n'a pas. Parce que le monde du artiste est un monde très dangereux. Ceux qui osent exprimer, ils vont perdre. Ba comédien ben la bis ba ngala tabiso ke loka ba linganité. Toko sa tout le monde rango. So na ko sa ba ndo bola na boloba. Ba comédien ba linganité. Prévaler entre bango za ramakele le ko soa na ekenda ki esala ki ezonga ki oya bwakela ki mbasu oya sala ki boy oya sala ki boy oya sala ki boy. Dernièrement na moni garçon ma tourna na vidéo le ba gag boy. Comme on qui ma tourna rapena ba minata son père. Ba auto bwakele maladie ya mpesa. Ata mo penza li peka boy. Abi yo mto bwakeli nga. Batanga da kombo na ndelo na mabona ke zone silong. Effectivement parce que zongi seli mutu wana na kotanga kombo pe artiste wana te ya comédien oya bwakela ki. Comment bino tu wana musala moko me wana bolingo te. Bolingani te.
bolingo ya bacomédie emonanaka ke soki moninga moko akufi nde bolingo bolakisaka boza na bolingo, mais en vrai dieu boza na bolingo te, bolingani te, bolingani te. Et arrivera pe na vie wana ba problème oyebi ke neti nga boye na ba Gaulois bato boyebi tina boya koleka na YouTube pour na défendre faire. Vous savez pourquoi? Boye makambo na kuta nango. Il y a une fille aza Gauloise pe kaka. Aya na sima nanga. Mais vu que comment ko bimana ba bureau ya faire. A comment ko combattre nga ko boîte vu que ngal pe na bi na nganga te. Nabi kisite abwaki nanga ba maladie boy so abwaki bo motem te manifester ka moko boy apopu ebimi babaki ko maladie et pas un tel ba fera ki boy pas un tel. Si un jour je me suis décidé si je continue à défendre faire na YouTube na perdre vie nanga pour rien, or que pas faire épée na zori loko moroté na sala ramsa parce que j'aime mon artiste, c'est tout. Mais le corps va me lukanga na butu makasi be nga na fi ya butu te na retravailler ni sous-souté mais na rebête ma bolongo na se nzambe il faut asala. Aujourd'hui la fille elle est où? Akoma mitelengando ba tambutire ka bo ma liso na obeta ba o batala ngai na bagola ba yebi mam na luba parce que quand je priais na ngo yebi sans nzambe le ko la yé alingi ya bomanga nzambe yo fo bomaye. Ça arrive. Ce qui Gabriel Andolo va combattre, il faut combattre, il faut combattre, il faut combattre, oui. Mon singa pena le barabongo et arrivera peut être mbunye boto la biso et parmi bato boto la biso là pena bato tout le barake ngani na vani boye soki muta mekinga na kokote les prières tinzamba robome tia kokufa nga basimba nga te biso papa biso Andolo ba même pona biso ba abi ba nga basimba bango te so simbi ba nga kokufa. Non, mon père disait ça. Andolo ba ke ba nga basimba bango te so simbi ba nga kokufa. Si on bateau peut bakufa la famille na biso ba luka biso ça to ba papa biso pe mutaboma bango parce que ba luka na biso to lo babongo te eza maluba soki muta lobi ke nga bat na émission lobi yebi nga te nga batu nyonso bakuba pe atanga ki kombo ya mutu te. Gabriel a cité kombo ya mutu te. Gabriel a cité kombo ya mutu te. alobi nga batutu basimbaka nga bakufaka batutu balukaka nga bakufaka. Est-ce que koloba ke Gabriel batutu balukaki bakufaka nde abi ke nga mutu na lia Diana nga mutu na boma Suzy nga mutu na boma nazo boma pe nazo linga na boma Belleville? Non. Yango nga koloba na Gabi boye batu oyo ba interpréter ki eloko wana ndenge wana baza batu oyo faut porter bango plainte ba yelo ba preuve oyo lo baki ke yo muto boma Suzy bantu ba yelo ba preuve oyo lo baki yo muto boma ki Diana Makila. Parce que Congolais, tous les gens pour balola. Et puis Gabriel n'a mis tu as comment mal mais depuis à comment redéfendre si là. Depuis à mis le bac Azar Bakou Gabriel a comment mal mais. Batu balinga isu Gabriel te. Yo a dit combat monsieur Gabriel a munda poani a munda combat pour na si là batu beye boye bango te na ici na fungoli bino la vérité. Si on remarque batu on va vers au fin à Gabriel na ba émission. Et ça banane batu o bazara na Belleville ne bazo yo finga Gabriel na émission parce que Maman Gabriel a lobby atangi comme mututé elle n'a pas cité le nom de Diana a cité comme ya Suzy Bantouté alobi eza makamuna émission na ya sala kalobi batutu basimba nga moni ngani na bani boye kaka ne mona na ba problème ne ba maladie na ye soka mekinga akokufa batutu bazan mais a cité comme ya mututé afite na komba mutu te mais bokoma ofinga ye bokoma koloba na ye parce que andima kozala na sila
ami loba ke tenga pena azara baku problème tout Gabriel a kota na vie na yango wana bozo combattre Gabriel pona ete bozo combattre Gabriel pona sila preuve année batu o ba bimi ba sala ba émission baza ba nani baba ko bo répondre nga batu o ba bimi ba sala ba analyse baza ba nani n'est-ce pas que ce sont les les gens de famille libota baza bato ba kumisaka Belgique baza batu o bazara bara na molele pa Belgique ba kabela ba mbonye bazo ofinga Belgique bazo ofinga Gabriel parce que nanu tomoni mutu aza netre ta ofinga Gabriel te maloba ya Gabriel so eza mabe ça n'engage que Gabriel po a bino bozoloba ke Gabriel mutabomi Suzy Bantu soki lelo famille ya Suzy Bantu etelemi que porter Gabriel plainte to famille ya Diana etelemi ba porter Gabriel plainte ba komi na tribunal que Gabriel bazonisi image ya émission wana Gabriel atikali koloba te ke ye mutalia Diana ye mutaboma Suzy siko yo muto yaki na makambo wana na internet omiyebi place okoma ata bobangaka justice congolaise yango te ya bino eleki baba congolais so congolais bobongisa kuna vraiment ya bino eleki ata bobangaka justice yango te ya bino eleki ça n'est de trop ya bino eleki bozobanga justice te bokomi kokosela bato bamakambu tout ça parce que Gabriel azara nasila parce que Gabriel un jour j'étais avec Miss Lolo na Miss Lolo au moins kaya Gabi nga lobi kaza baku problème à vie ya Gabi e bandi batebele bachanga tembe na lobaka yango et puis yango to mona le problème à vie na ka ninga loba kaza baku bon batu tout bazara nasila communauté linga bango te ba koma na ba problème surtout les diaspora ya poto ba diaspora à poto balingana aussi la terre. Vous savez pourquoi? Parce que si la vente d'arana bangote, si la sora ke poto a réservé, si la sora ke poto a lukara bangote, si la sora ke poto a sala makabu selon ye. Yango ba diaspora à poto balingara l'impératrice balingara si la terre. balingaka sila te mais baoya mpena sila eloko te balingaka ekaka te parce que sila soko ake poto akipaka na ye bango te soko ozali na bamission badiaspora ya poto yango kani baseplendraka ke sila kutu ndenge aza wana boye soki aye poto abetaka biso bakara alukaka bato te yango kaka yango sikoyo eza bapokase o Gabriel aza kofuta ya kombo ya sila mon président Anse Luzolo et que tu sois mingi yaya nana opena to solara trop si y a un problème yaya tchana se yaya sala boye leknanga au moins le rôle la lignité et si là leknanga président tchana se entre Yona et Gabi parce que la duchesse des jeunes avec Gabi les karaté on ira na continue ba merde na makamuna Gabi toi on a besoin que les loto monde a batu baye batelema bawanda kofinga Gabriel mpona Anse Luzolo to bato moko ya Gabriel batelema bafinga Anse Luzolo mpona Gabriel ça fait pas du bien et ça a propreté dernièrement il y a même pas 2 ans hein, toto mona yona ya Gabi awa na esengo nyonso na poto Gabriel asepeli Anse apesinga visa Anse tolinga te problème eya tolinga te ba problème entre bino eya ce n'est pas bien. Moi je suis touché à Mme Gabriel alobi aboyi koloba abengo no mutu nanga wa mutu nanga na boyi ba mokili boye bateke yo mutu bandi batu boye baka ke nga Gabriel ponga na lobaka mingi oui quelque part elle a raison président batu boye baka ke Gabriel mutu abandi po ya lobaka déjà mingi yene mutu ozala na problème et puis quand on batu ba robenga ye ingrate par rapport à visa oyo pesaki bosunga na président batant oyo bopasaki bamoment oyo bopasaki na Gabriel bokende yango kaka boye te bobosana yango te bokende yango kaka boye bobosana yango te déjà
Mike la Duchesse alingaka non sila te. Mike la Duchesse alingaka Gabriel te. Depuis que Gabriel a terminé que est-ce que biso na maman ya ko loba biso ba comédien na lingana biso na biso na ba tourner Gabriel a terminé beza mama lokuta banda pesi rancune ya Gabriel na Mike la Duchesse banda. La Duchesse pe na poto ana eloko asala te ko créer kaka ba problème yé la Duchesse amu. Bon, eh bien, non, on a dit live, on va revoir la maman et peut-être Belleville, n'est Belleville, n'est Belleville, azoboya batuba matin ya nani ya comment nani ya Richard Mukoko. Moi je croyais que live on a ezaki dur nango. Mais na comme live on a bossé qui dire à makama Gabriel non. Actualité la minute on est avec maman Belleville non ça là il fallait boya reprocher Belleville, il fallait boya lober la Belleville. Zigurana la Duchesse bon lober la Belleville Zigura so yaki qui na tournerait pas Belleville Belleville dans un second na scène alors lober la Belleville ndenge nini la Duchesse Belleville akalibela kaye Belleville tindi la reba mboso Belleville na poto akabela kaye alors lober la Belleville Belleville ndenge nini président on a mon nom joue à la Belle Télévision t'es président Bobo Meloko wana et ça a bien ce Bobo mi entre Yone et Gabi. Tu as besoin que tu vends ni moni on se louvre la zone on a Gabriel et qui est zoni Gabriel te botika biloko wana. Ya Gabi aloba ki na ye ava muta lobaka mais afita ki kombo ya mutu te. Gabriel aloba ki te place à Boma Diana, Gabriel aloba ki te place à Boma comme les nani Suzy Bantu. Aloba ki yango te. Pour nous continuer tout aux autres maman est important. Alors qui a ngoté. La Duchesse le rôle la lingara Gabriel te. Zigura le rôle azali mwana musala ya Belleville. Sora ye Belleville kabela ba $100, Belleville ye seke na restaurant ya ma yoto. Yango moni Zigura roya sali live pas fini pour le mama be sur batou. Entre Belleville, entre Zigura nani comme nani mwana ngona na Mike wana. Baza bato balingara ici la te. Bazo combattre ya Gabi par rapport ya kanda ya sila. Zigura a un problème si c'était mais Zigura linga si c'était parce qu'elle a ex utile. Tout le bête ma solo, tout la vérité. Président, on a besoin de marambo wana te s'il te plaît avec tout le respect que je vous dois président. Bima na biloro wana. Bima président na biloro wana président. Na la besoin ma moi ti yone Gabi. Ya Gabi, elle est reconnaissante et Nabola Moyo Salelaye, botika la bongo. Ma problème est ya te kende que cela qui est zonga qui non. Nous voulons pas ça. Ba Mike la Duchesse on a ba Zigura, ba za pied dedans, un pied dehors, un pied dedans. Ba tu mabe. Bozo combattre ya Gabi, surtout yo la Duchesse yo. Yo combat au finga sila. Bon combattre Gabriel pona sila. Yo la Duchesse yo funga ki live na yo combattre la nani comme nani ya Gabi pona sila bino moko ko affronter sila te bon on a son mouton défendre sila bino boena simana ye mais bon bino ya bon sila le balobi o tout moni ye yaka ko affronter ye so yi momoni ke ba makasi bo ya ku Zigura so makasi yaka ko affronter sila Mike so makasi affronter sila bon tu retiens Gabi bon même il fait kulu so bi mutu na makolo te tout ça parce qu'on dit maraka za bakouk yango nyo fait comme oyo bon ça il balève la bino à la con bon vi en nous on côté c'est na kata bêtise la bino président bima la bêtise à Mike na nina comme les nana moi na ona Zigura bima bino la qui national to moni président pesi ya Gabi visa ya Gabi c'est en nous ça vraiment c'est tellement bien to lingi ba biloko wana te ba ni te président bima sala maramuno sala nganya bi président to sekaka okuta ina Karine mokonzi to seka ba biloko wana président ba live à la con oh la Duchesse na Zigura banga ba tayo kokota ngo lisute kokota ngo lisute pour Gabriel atikali kolobate ka roboma Belleville atikali kolobate ke a aussi Isabelle Gabriel alobi te ka roboma Belleville alobi bano ba finga ka pas Belleville so ba continuer ba kokufa
mais yo ebi kofinga à Gabriel yo oza problème ba reine déjà mais yo kofinga à Gabriel okokufa ma vite ka excusez afide comme mutu te abi batutu bafinga ba okufa yango nde komi problème komi likambu te totika biloko wana en tout cas totika tosola pembe totika tolingi biloko oyo te en tout cas 2025 mamosala eza tellement ebele président Anse Nouveau je t'aime bien mon président je ne veux pas te voir na bapolémique oyo en tout cas nalingi te président na nga na moni na bapolémique oyo nalingi te Gabriel c'est ta sœur Gabriel aza ndeko na yo de longue date tu ondimaki bato bazalaki ebele mais ta préféré ya kopesa Gabriel visa parce que oyebi masolo na bino mibale oyebi bondeko bozaka nango yo na Gabriel donc olinga te bondeko wana ekabwana à cause ya biloko moko boye ba on peut tuer biloko moko ezanga ti en tout cas tolingi biloko wana ti yango kani na koloba merci na batutu bolandinga na kati pour ça je dois m'occuper de ma fille je vous aime tellement abonnez-vous massivement et partagez notre vidéo ngana bino tokutani à la prochaine bye bye.